Si côté orchestre, Kavacha. Tu comme le quoi, baliki à Saïko. Tu vas répéter. Là, c'est mettre la guitare. Tim Mukelo, papa Wemba, Nyoka Longo, parce qu'il y a tant de choses sur la répétition. Bah, quand tu as un Wemba, petit Ozo, il moi bien. La vitesse n'a pas débrouillé. Petit Ozo, il m'a bien. Donc, on va dire, on va appeler un ce qu'on a banni comme Meka Koyemba, puis on a banni comme la guitare. Et puis, la tango, on a banni comme Tozra qui n'y balait na 4 Mexicains. Les Akingai, na Luango Makiati. Parce que la guitare, c'est que Yemba peut se faire. Mokolo moko na longwe awa na ndako. Na suis moto na nga na keti na matonge. To na komi na matonge na koti na ndako moninga to bani ko sola. Mama na ye azraki na wenzi. Tango ya koti na ndako moninga ah mopero papa na zo luka yo to sola. Ngabi ngayo na vandi, moi n'est pas vendu wana. Mama ya vandi. Mama bandi ko lobela ngai. Ali mopero. Otano ndingi nini? Okomi na tende na moninga na bino wana oboka mwa na ye. Il faut faire attention au kibe za mabea. Faut pas nous protection. Peut être que nous devons nous azwa binote. Faut que nous bakomi battre dans zoto. Nabi me maman, je suis battre dans zoto. Nabi andenge wana ti. Faut pas nous protection. Faut pas kota ndako ya nganga. Kanisa mama ya moninga. Mama moninga za mama note. Soka zo peso conseil. Okoyoka te. Kanisa mama na zo pesa ngai conseil. Moi n'est pas ça wana. Nabi que maman continue sur na mabete. Abi te ngana zo ba protection andenge wana ti. Faut pas nous ndako ya nganga. Faut nous ndako ya nganga. Pour sala akanga bino nzoto. Non, amoni kambo eza sérieux. Ali maman en tout cas, na kutana ba musicien. Na zu mwana ye na tina moto, toke ko benga ba musicien. To kutana ba moto sangani to sololi. Ba misabi non, chef, c'est idée moko pe bien. Donc na maman peso idée abo, faut to toka ka moyen, to kotaka ndako nganga. Na zungi c'est pas maman. Ali maman en tout cas, surtout ba musicien to ndimi ke to kotana ndako ya nganga. Les comme na ngezaki, je t'aime. Tant to komi boba to tulinda kwa babia, papa ngo ye kuna. Ndako nango kuna to komiti na ndako papa wana akoti sona kati na ndako to vandi na kamati mukanda na pesi papa wana papa tanga bien maman mtatindi bino bete bien là ba yebani déjà na mamoyo ali bon bana est-ce que boza na soso est-ce que boza na soso bete bite papa to na soso te metana mbongo abi ali bon opesa mbongo na kanti mbongo na pesi atini mwana mobali mwana tamwe na mboka ti azu soso mobali ayena ye akamati soso asimbi soso na loboko. Bongo papa wana akangi miso abandi ko invoquer. Ngina maboko. Abi alukamata soso wana tie na se. Akamati suko soso. Ngabi papa akokima. Abi tia soso na se. Ngapi nakamati soso. Na tie soso na se. Namona soso atelemi. Hakokima te. Abi ngabe ngana ye. Abi cho. Soso atelemi azota ngana. Soso akomi envoûté. Abi ngako kima te mwana. Lokola vana na kokima te. Papa kangi sumiso. Abandi ko invoquer. Abandi ko invoquer. Abi moi matiti nga le billet. Ali bon siko kamata ba kimbanzi libale tsana mopanzi. Kamata moko kotsa ndenge na lobaki na yo. Na juna tiki na mopanzi na koti. Et puis na ngamba bi kanga premier né. Na kangi premier né. Ouais. Abo kanga le billet. Ali bon siko yo kanga ba kombo ba camarade na yo nyonso yo yebi. Ba camarade na yo tambola na bango. Kanga ba kombo na bango nyonso tuna kati. Ata moko aduki asalo mabea ko kozwa yote. Na teli camarade na nani. Quoi? Okuna quoi André. Na kangi tous les ba camarade na nyonso na zo tambola na bango. Aussi singa le billet, zomu suna zui. Kotsa na koti. Kanga ne na kangi kwe. Abi siko kanga kombo ba famille na yo nyonso. Kanga ba kuna kata ba lukio ba ziote. Na telu ngamu noko na ngana za kandoki tro. Yaka noko kwe. Alors tata kurutu kwe. Bande kuna kangi famille na ngai mobimba ba gani tout. Tana susi na vitedi. Ba papa musuba za compliqué. Allez papa yakawa. Kwe. Allez maman poussa ne pas beau. Kwe. Na kangi na papa, na maman, na ba leki na nga tout. Ngabi on yusu di ba femme sur ale. Awa. Kwe na kati. Alléluia. Maman n'a dit que je l'ai vendu. Maman n'a qu'un capé. Azamwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babako la kima futa na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na longo na Nzambe oyo babenga na makomi. Témoignage vraiment ébané na 17 minutes 43.
mais on sa exaltation moko boya mukie est très important et quand on m'appelle un témoignage et ko bénir bino bolanda yango soyez bénis. Na iko tatu la monene na Nzambe lolenge kani nga nazalaki na mokili pendenge nini lelo yo na ndimeli Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na ngai. Frères, sœurs, na lingo yamba kaka amani pamba pamba te, mais na lingite ovanda oyoka. Po amen na yo eko koma tangu su lokola désordre. Sala na kati na kinya oyoka po ete malobo ekobima et ça pe pona tina na yo. Ko banda témoignage na lingi komi présenter. Kombo na ngai ezali frère Mopero wa Maloba. Kombo ya Mopero ezali kombo ya koko na ngai ya mobali. Ça dit papa ya botaki mama na ngai kombo ezalaki Mopero. Kombo ya Maloba ndezali kombo oyo molimo mosanto epesi ngai. Mais kombo na ngai ezalaki Mopero wa Maloba te. Kombo na ngai ezalaki Mopero wa Malobo. Malobo ezali kombo ya papa oyo aboti ngai. Tango nazalaki nao na musique ya mokili, nabimisaki article moko na journal Salon. Et si quand un journaliste oyo akoma Mopero wa Malobo abosanaki, akomi Mopero wa Maloba. Tango natangi ngai journaliste asali erreur. Nabi fona kene koyebisa eke mbala sima akomaka yango ndenge wana te. Na ke koyebisa nga bidio sali erreur komi komona nga Maloba. Komona nga ezali Mopero wa Malobo. Journaliste na bina ngabi na Malobo na Maloba wapezo sonner moi bien na matoi. Soki oza koyemba ozobimisa Maloba. Mais Malobo c'est quoi? Na pena kansina à cause na raison éthique na ngaka. Mais tango na eko ndime na mokonzi Yesu Bible lobi na bisobo. Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ngabino il faut kombo ya Maloba esanini elongwa kombo na ngai ekoma Mopero wa Malobo. Tant na bandi ko kanisa noki molimo mo santo lobi na ngai tika ngai nde na sepeli ba koma Mopero wa Maloba pona sina pona kayo banda libumu ya mama na yo pe na kotinda yo tambola poteaka maloba na ngai bipai nyoso tu to beta no Yesu na soma boko makasi. Amen. Soki na ye kotele maliboso na bino na ende kotatola monene na Nzambe. Témoignage na ngai eza na 4 parties. Première partie ndenge nazalaki nao na kati na vie ya mokili banda mama botaki ngai ndenge na kolaki na kati na vie na ngai ndenge na kelaki na kati na musique misano soki ya mabe na saki na kati na musique banda ko ya banganga makambo soki ya mabe wana première partie. Deuxième partie na ekotika musique ya mokili pe na ekondimela mokonzi Yesu Kristo. C'était en 1982 de Nandilaka Jésus-Christ. Wana deuxième partie. Troisième partie, wana zali partie moko ya somo oyo Bible zali kolobake mbwale asanzi pe akoli asubiloko ye asanzaki. Ngai moto nandimela ki Nzambe na eko tika lisusu nzela na Nzambe na eko songa lisusu na mokili na eko songa suna misiki ya mokili na eko songa lisusu ndako ya banganga. Wana za partie moko ya somo ndeko na ngai. Bongo 4 parties na bolingo pe na mawana Nzambe na eko zongela lisusu nzela na ye na 1989 banda 89 til l'autre en 1999 ça fait 10 ans on a zabobé les 4 naziens na Nzambe to betres na suma. Amen. Na lingende kunango tia matoi makasi ngai ta nazali ko témoigner en même temps naza kotea yamana séparation ko yeza na papier na yo pozwa ba verset biblique ko sunga yo même ata yo ko zwa po occasion ya kolanda témoignage oyo na télévision osala pena makoki ya kokoma yango ba verset biblique oyo ko zwa na likolo ba monde ko ngai kolinga kaka te oyo ka ke Mopero abomaka nani kolinga kaka te oyo ka Mopero asalaka nini yo linga oyo ka makambo nga na salaki soki omoni ete ngai nazali koloba eza kokokana na oyo osalaki soki oyoki motema no esali pasi yeba ete c'est Dieu qui te parle. Kolinga to oyo kaka Mopero asalaki nini Mopero abomaka nani te yoka makambo na likoloba pende kuna ngai okozwa loboko na bati témoignage na ngai pem na ngo ezali boye pourquoi je souffre to ba no phrase option surtout 2 to ba lisusu pourquoi je souffre pona nini nazomona pasi pona nini yo moto ozo kotala ngo ozomona pasi
Pour nani biso basai na nzambe tozomona pasi. Pour nani pasi eza kati na vie na biso. Na lingi ndeko na ngai ovanda kinya. Ata yo moto sambelaka, tala komona keta muso sambelaka, mais vie à souffrance eza kati na yo. Landa témoignage ndeko na ngai soko zeli mayele okokangolama pe okomona pasi ekosila yo. Alléluia. Nani mokonzi? Liboso ya kobanda bandeko na lingi totanga moke mokanda na nzambe. Jérémie chapitre 1, na verset 5. Nzambe alobi boye, avant que yo okota na libumu ya mama na yo, Nzambe ayebaki yo. Soki ngai avant na kota na libumu ya mama na ngai Nzambe ayebaki ngai. Ça montre que tant on a kota kité, na salaki ko vivre quelque part. Soki yo mutozali awa, avant kota na libumu ya mama Nzambe ayebaki yo. Et ni kolobake, ose ko vivre quelque part. Nzambe abi liboso yo kota na libumu ya mama na yo na yebaki yo. Nzambe yeko bakisa lisusu tango akamati yo atio na libumu ya mama Nzambe alobi ete atinda kio na mokili oyo oza lokola porte parole na ye. Mon frère ma soeur, landanga malamu moko na biso azali awa azana mission moko Nzambe atindaki ye. Moko na biso azaka te sikonde ko yo tozotala ngai yebe tozana mission moko Nzambe atindaki yo. Moko azana tino ya kikati na mokili oyo. Nzambe alobi na biso na mokana Matthieu chapitre 6 verset 33. Nzambe alobi boy. Aoke kuna na mokili, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nzambe abi luka liboso bokonzi ya likolo. Luka liboso kosala makambo ngai Nzambe na lingaka. Bongo etikali nga na kosala nini na kopesa yo. Botala tango tokomi na kati na mokili to changer. Nzambe alingi ete ngai na yo to luka liboso bokonzi ya likolo. To luka liboso kele koteka te. To luka liboso libala te. To luka liboso mbongo te. Mais Nzambe abi to luka liboso bokonzi ya likolo. Bongo oyo etikali ya kosala nini akopesa biso. Mbongo akopesa. Musala akopesa. Libala akopesa. Mais yo luka liboso bokonzi ya likolo. Tala lelo bandeko na ngai. Tokomata makambo na Nzambe tobwaka yango sima. Tokomata makambo na Nzambe koma lokola loko pamba. Motaza pressé ya okene ko sala ba faire. Motaza pressé ya okene ko teka. Motakamata misolo atie liboso makambo na Nzambe atiango sima. Pourquoi tu souffres? Nzambe mutakopesa yo mbongo. Ko sala effort, alors l'or et l'argent zaye. Mais yo luka liboso bokonza likolo. Oye tika linga na kopesa yo. Mais tala ndenge to sala. Lelo tozo sala effort yo surtout photo zo mbongo, mais tozo zo ate. Toujours ça les forces, tout ça la mission. Nini et aussi bâti. Pour nani tu tiens mission avant, mais tu tiens Nzambe sima. Au bout de la question c'est pourquoi tu souffres. Landa mater o madame. Bande ko nani ko tuna bino motuna moko. Soke loko salama, tu salamati. Mota koti na classe. Atangi classe T, a comme la 6e année, a eu diplôme, a na campus. Atangi na campus T, a silisi, a eu licence. Aye na ndaku, bo saleli fête moko ya munene, po assisi classe na ye. Tongo etani boy, mutu ana kofi. Et ça la marque. Mon juste licence de l'obé à Koufi. Et ça la marque. Mon frère, ma soeur. Est-ce que Nzamba a moni tendenge mutoyo a moni passe ma classe? Nzamba a moni tendenge ba parane ba pesini solo. Mais mon juste licence c'est pour fêter le bien Koufi. Frère, sœur, yo kangai. Nzamba a tina ya diplôme na yote. Nzamba a tina na licence na yote. Mingi ba diplôme va na ndako misali za la kati. Alléluia. T'as le véritable diplôme yango. Alléluia. T'as le véritable diplôme yango. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce que tu as dans mon canal 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bible le bien aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Nzamba lobi tozali bapaya pe balekinzela bande kola lingi to sosana lokoyo ngai na yo tozali bapaya pe balekinzela soki babengi ngai mopaya Nzambe motalobi ngai na yo toza bapaya so babenga mopaya sali mboko eza yanga te soki na longwa na Congo na ke na Bruxelles babenga nani babenga mopaya te. Alléluia. Soki na longwa Bruxelles na zongia na Congo est-ce que babenga mopaya pona nini na zongi na mboka na ngai. Amen. Donc ça dit so ba bengi mo paya eli ko ba ke mboko yo ke eza mboka na yote. Donc mo paya nyo surtout azaka na mboka na ye. C'est pas ça? Alléluia. Mais yo ka ndenge Nzamba lobi na ngai na yo. Nzamba lobi ete tozali ba paya kat na mokili yo. Mon frère, ma soeur,
mopaya nyonso tu suka na ye fozonga na mboka na yo moto zotala ngai yoka ngai okozala libela te mokolo moko kokufa olinga te okokufa. Mokanda na Jacques chapitre 4 verset 14 Bible elobi ke vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Likambe ko komela yo lobi oyebi yango te. Likambe ko komela yo lobi oyebi yango te. Oyebi te soko lobi ko kufa. Oyebi te soko lobi ko bela malade. Oyebi te ndeko nanga soko lobi o kota l'hôpital. Oyebi te soko mwasi na yo ko kufa. Likambe ko komela yo lobi oyebi yango te. Ozota nanga za bien ta santé za kitoko. Tozaki na papa na biso awa papa Henri. Tala papa kei azui baptême bien na kei. Likambe ko komela yo lobi oyebi yango te. Lelo zo sala fier likambo te. Mais na ina biso likambo moko. Eza na moto moko ayebi likambo ko komela yo lobi. Moto wana asa prêt ya kolongola likambo ya mabe akamati ya malamu a remplacer na kati pesikana. Moto ngo komona ye Jésus-Christ le roi de rois. Alléluia. Yende moto asangisi so kati nesikoyo. Ye moto bengi yo kati nesikoyo ndeko na ngai. Ngai na yeba kite un jour na okoma mosai na Nzambe. Na yeba kite un jour na côté na liboso na batu pote na kwa côté. Na kota ki classe ya koyeko la Bible te. Mais c'est Dieu qui m'a choisi. C'est Dieu qui m'a établi comme pasteur. Les hommes montent dans mokilité. Amen. Là ni mokonzi. Fongola matoi oyoka. Ngai nazali mwana ya liboso na libota oyo papa na mama baboti ngai. Na kati na famille na biso tozalaki biso 11. Na banza à peu près 5 ou 6 comme ça base bakufa. Papa lingaki ngai mingi. Mama lingaki ngai mingi. Balingaki na tanga classe. Mais ngai na kamata ki vi na ngai na kotso na kati na makambo na musique. Mokolo moko na zako kena yolo na kutana ndeko moko boise ko beta guitare na landiye. Tie pas vandaka. Abezo la ndangani ngai bino na ngapena ye kolelo koyo. Ndeko na baniko la sanga guitare. Moko musuna na guitare a na ndako tango papa moni guitare ne tche. Na na tindio ye kola msala oyo. Obite musule zeli mabe papa botuli guitare. Papa beti ngai. Abomi guitare na kati ndako. Tango ya bibi na sema ile bana kotia tu guitare na kimina. Papa bino soko na tiki mwana kaka na kati na kisasa akotanga classe malamu te. Malamu na tinda ye akene internat. Papa longoli ngai awa atindi nga na internat. Tango na komi na internat na kokuta na sous garçon moko na internat azaki na guitare. Na ba bengani na kuna kisa na guitare mais awa pe guitare zali. Alo ide na nganyu sokeka na kati ya guitare. Banya ba soko pesa na kati na classe ngai kaka na guitare. Banya ba soko pesa na kati na betude ko yekola ndaka na kati na guitare. To komi na suka mbula. Baye ko benga examen. Na classe na biso tozalaki bana 25. Ngana yeko zwa le 24e. Na sur le 24e avec 46%. Parce que biso l'échec, tindi rabiso l'échec. Siko to kangi ba valise poto zonga. Ngana kakenga di so na sungi nzela moko na bano yo na nseba na kotindika ngaka l'échec te. Na na natika nanga na okendenga moko tu nanga moko alo muto kotindika nga l'échec akozala te. Si tu fais la so mutango le kango l'échec okenete la di kosana ngate ya abi patio sto babini na tika likanga mon école et comme l'après-midi na lobina ke na cité pona lukaelo kwa kulia to na so mata kwanga ta on azole kaliboso ya bureau na moni directeur alingo kanga bureau atali mon père yo kete ngai monsieur directeur na okendeka lobi abi yaka allez l'échec kamata kombo kota kuna bureau komba bureau punition nango wana ngana l'échec na ngai na zu bureau kombo na bandi ko komba siko na kati ya bureau na kombi dans na ko komba siko ndako ya directeur eza na sima ya bureau mbala moko to yoki mwasi na so benga pembele yaka yeb singa di continue ko komba mama benga kuna ko simbelo ko te so kombi siri na yena onte o kanka fungola oyo ko pesanga ngabi directeur na osimba rien akenga pina ko komba tana kombi liboso ya mesa ide moko libinanga bena no tiroir na beni tiroir na kangina beni muso mi balé na kuti ba bulletin na kati ya tiroir ba bulletin ba beta ba cacher mais ba koma rien horoscope na beni bulletin moko na kumbi ngo bien na tina kati ya poche na kombi siri balé na kangina na yete tanga na kombi kuna sikoyo nazo pese fungola poche ya bulletin zali na tourner na mopanzibo ya tenga mese bulletin na sina sirisi wana sema tanga bika soko libinanga laksa ka poche na yo na ko bwa ka fungola mbangu na mwana pesi abina ngo simbelo ko tenga bina simbelo ko te na pesi fungola bia kende Oliena kende koluka kwanga ngana zongi mbangu na doctoire na jubileton na zongi na yibaki na fongoli yango na zio na zwa kite na tina mopanzi na bandi ko remplir ba point
Au contraire, il y a une histoire sur 22. Ah, on a sur 15. Ah, là, on a une géographie sur 20-0. Quand on a 18. Na tondi sango nyonso na ba point. Na kamata muso na pasoli yango na boaki. On a bando calculer ba point na calculer ba point nyonso sili. Parce que les premières classes na biso abimaki na 78%. Parce que ba point on a calculé et qu'il y a 83%. Quand il dit c'est trop, 83. Gabia dit mutu pa oyeba ça te dit na komi 83%. Akaki bon, na tient les quantième bon, les troisièmes. Les premiers à classe c'est 78%, nga les troisièmes 83%. Na kamati bilete na tina kata valise na tangi valise. Wana moteme sa ko beta kanga biso ba yokanga ngaya wa na lamu kilo bina tongo ale. Ngawa na le makolo tina zumu tukana ye. Na okita lisasa na komi pe na zoko tan lopango na papa. Papa oye avant le kananda kuna bima na tsanga na ngo bilete na yo na tande ngo sui. Wana na sengo tenga byo ndima zela. Na fungoli na pesa no papa. Papa ha? Ah! Félicitations! Et moi, je suis le troisième. Oh, quand des mamans, n'ambele sur ça, mon bimba, yem taolia. Alléluia. Nous sommes quand na kosi baboti nangai. Nous sommes quand na kosi baboti nangai. Frères, sœurs. Na mono zali kose kame yokangai na. Bible lobi na bisoboy. Na mokana Ephésiens, chapitre 6, versets 1 à 3. Bible lobi, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Nzamba lobi mwana to sababoti na yo. Ezali mobeko ya liboso oyo nzamba atiki kati na mokili. Ete mwana ya to sababoti na ye. Akowumela mingi na kati na mokili pe vi na ye ekozala vie esengo. Na linginde kolanga sika yo vandi wana tano ndenge ozala na baboti na yo. Est-ce que to sabapara na yo? Tango papa pesa ko conseil, oyoka kai? Tango maman pesa ko conseil, oyoka kai? Ata biso to koli comme ça. Tala tango zai ko kola. Est-ce que to sa papa na yo? Bible le biete mwana oya to saka baboti na yete. Vi na yo kozala vie ya pasi. Pe okumela mingi na mokili ote. Mais mwana oya to saka baboti na ye, vi na yo kozala vie esengo. Tano no pasi yo zana yango. Est-ce que par hasard tango sona vi no zo to saka baboti na yote? Tango soki no kota libala ko kota tango so basentaki yo, okoti libala. Pona kozanga ko to saka baboti na yo. Mama zo peso conseil vana na ndaku yo zo yokate na ba kwen mibali kuna mibali le basente oboti siko kelele moto sango bala tala boa dia sabota dia yete ango tala boa dia sabota di mabele koma society yete omoni siko likolo ya nini parce que oboya ki ko to saka baboti na yo mabele komi society siko moye mutabala yo exact. Alléluia. Amen. Na lingine kuna ngayo seka pamba te tango zali ko seka tala pe vina yo na lingo seka pamba te comme on lokola aventure na lingo tala vina yo pour te thème na biso zali nini pourquoi je souffre. Est-ce que na kat na vina yo oto seki malamu papa zo peso conseil ko yokate mama zo peso conseil ko yokate papa ya boti yo okomona bana mususu azo discuter na papa na ye na mama ne lokola camarade na ye mama zo na maloba moko ya sa comme na 30 maman ya boti yo c'est vrai. Ozo discuter na maman no lokola camarade na yo. Ozo quand même ta sonité. Maman ta musaso sanga même na moya koloba bi mwana na boti vraiment azo sala ngai bo. O comme ça maman no lokola camarade na yo. Yo koma lokola mokolo ya maman na yo. Bat musuwa zali abanga ka papa ne kaka. Mais maman ne abanga kete. Soka moni papa so banga mais maman koma lokola papier. Ba musuwa da sa kola maman na ye. Mon frère maman aboti yo. Vana ndako linga tokino kota libala mususu na kutu tinate ta lo passe aux amis. T'as le souffrance aux amis. T'as la classe, t'as la classe, t'as la classe, t'as la classe. Au qui ma classe, si quoi y'en a comme l'école, l'école. On s'en a encore bête à ma carte. On s'en a encore bâché des dames. Et là, on s'en sort là, les athées. Papa Boti yo, ozo banga été, ozo surnommé papa na yo. Papa Boti ozo benga ye sérif. Est-ce qu'il y en a aussi? Papa ya Boti yo, on surnommé ye Congo. Mon frère, ma soeur, na lingo landa témoignage au bilanda landa té. So kita na sa kolbelo ko so moni touché yo. So ko biko to sa baboti na oto zali kat nesiko yo. Na bino de confiner za vie passe. O confine na kat na passe. O ko kola pe kat na passe. Alléluia. Ngana to sa ki baboti na ngaite. Papa pesi ngai conseil na tanga classe, na lingi ko tanga classe te. So ko na ko yiba bilete. Tango na ye awa. Na mona ki mweza sutel na kiminda. Na komi na ngamu tuli koli kolo. Na ke ko bomba na ngamu sika kuna na ko koma pécheur. Na ke kote ya nini ya kinchuka. Na kichuke papa péché na kitambo. Na kongo poussa boîte kuna. Et souka ngo bande ko neko koma momeli bangi. Fumeur de chambre.
Na bansi bande ko bi besoin na kat na quartier bobi kinga mo pona ki mo melibangi. Et puis na sala ki mo nzoto niké. Trop de bangi et longi mabe. Frère yom to sala landanga soko melaka bangi yeba to za vilain. Yom to zota ngai soko melaka bangi yeba to za vilain. Amen. Na pese exemple mo poye ba ko za vilain. On dit mango. Soki okomi na ndako. Landanga malam avant lala. Zono boule no abanga. Beta dépli. Alors avant lala kamata pli moko mela. So sisi ko mela lala pongi. Oyo moko so etikala. Tango la mukana tongo osukule longite. Osukula pe monoko te. Zo pli muso tika ki ona baksa. Soko meli esili soko zo talatala tale longima. Alléluia. Na ba tango talango okamwe mo o. Oyo ngai yo wana. Bande ngana saki ko mela bangi. Na saka nzoto nike. Mais depuis na tika bangi, na ndimela Yesu Kristo tala santé na sana musi. Alléluia. Alléluia. Amen. Vita Christ. Vitamine bazo ngo bizo te. Kat na Yesu Kristo ndoko sana vitamine. Alléluia. Wana ba konzi kuna na ba gombe, kuna ba palme mabe bazolia ba pomme de terre, bazolia ba frites. Ngayo na kozo mo mutuna nga Thomson na tiwana. Avant d'aller na kanimi songabi, oh Seigneur, tous les vitamines ici. Wana bipo bazolia ba pomme de terre kuna ba frites, ba vitamine zo longwa kuna et so kota mutu Thomson, ngana za kolia, na za kovimba. Alléluia. Amen. Mokolo moko bande kuna katika kuna ya kitambo na kutana ba garçon mo ba yeko mona nga mon frère. Tout ça orchestre moko na matonge. Bongo to ça na besoin yo fo ya ko beta musique kuna. Nde bande ko to ko kutana moningo yo kombo na yezalaki dona mobeti. Webi kombo wana. Webi musicien wana. To kutana moningo dona mobeti. Tango wana zaiko langa langa ebimisi danse ya kavasha. Si kote ko sesa orchestre kavasha. To komi ko ba leki ya zaiko. To bandi ko répéter ngana zeko beta na guitare. Timu kelo papa wemba ba nyoka longo ba so ya tamsu ko tela sur la répétition. Akutika na so yemba bi petit ozo yemba pe moi bien. La vitesse na so débrouiller petit ozo yemba moi bien là. Donc ba ibonga pe na mbeka. So na bandi ko meka ko yemba pe na bandi ko beta guitare. Et puis na tango wana bandi ko tozala ki ni balé na kat na kisaso. Ezaki ngai na lwango makiati. Ba ko beta guitare pe ba sa ko yemba pe o sepeli. Nde bande ko talata ngana bande ko yemba pe ko beta guitare à partir ya ba musicien ya saiko langa langa to sali ba restrome sili na ko bimisa nzembo na ngai ya liboso titre na ngwe zalaka Luciana boye biango nzembo na Luciana tango nzembo na Luciana ebimi nde bande ko sika succès bandi succès akava shekeli kolo to bimisi ba nzembo ebele mais to umela kite to ko kabwana ngana dona mobeti to kabwana kina makambo moko ezanga tina makambo bele ya mbongo yaza ko bomba mbongo sikoyo tangana ko senga mbongo ye ona le yango ona de kono ya boya na longwe to kabwana yatika na orchestre kavasha ngale ina nganda namona ba musicien nyoso kula kavasha bananinga oh vie biso nika to sa orchestre nayo le ramba so benga je t'aime li comme na ngezala ki je t'aime abi vie je t'aime to ye poto ngamno bokende pas demander babité il faut to luka moto sa orchestre na biso ndeto sa orchestre kavasha de mopelo to sali bazembo tete to bimisi bazembo ebele ti to ko sa orchestre chama chama bande ko tango orchestre chama chama salami nde bande ko sika makambo eni ko banda fongola matoyo kampani alléluia sikoy boye baketo komi orchestre kavasha na orchestre chama chama soto komi deux orchestre komi sikoy atende to ma beta bi ngai fona longa bisna pe na bi ngai pe fona longa nde bo songo na lelo oyo orchestre ni balo zo ko bunda boye bango te ndenge orchestre ne za ko bunda ndenge msitu sala alléluia to bandi ko sala banani ngai bite mokolo moko na longwe awa na ndako na zwi moto na nga na keti na matonge to na komi na matonge na koti na ndako moninga to bandi ko sola mama na ye azraki na wenze tango ya koti na ndako moninga mopero papa nazo luka yo to sola ngabi ngai yo na vandi moi n'est pas vendu wana mama ya vandi mama bandi ko lobela ngai ali mopero otano ndingi nini okomi na tembe na moninga na bino wana obokabwa na ye il faut faire attention mokili eza mabe faut boluka ba protection peut ata luki bino ndenge nini azwa bino te faut ba boyeba ko mibatela nzoto ngabi me mama tozo mibatela nzoto abi ya ndenge wana te faut boluka protection faut bokota ndako ya nganga kanisa mama ya moninga mama moninga za mama no te soka zo peso conseil okoyoka te kanisa mama na zo pesa ngai conseil moi ne pas awa na dit que maman continue sur na mabete abi tenga na zo ba protection ndenge wana te faut boluka ndako ya nganga boluka ndako ya nganga bo sala akanga bino nzoto
Non, namoni kambo eza sérieux. Ngali maman en tout cas, nakutana ba musicien. Nazu mwana ye atie na moto, toke ko benga ba musicien. Tokutana bango to sangani to sololi. Ba musicien non, chef, j'ai idée moko pe bien. Donc na maman peso idée abo, faut to luka moyen, to kotaka ndako nganga. Nazumbi c'est pas maman. Ngali maman en tout cas surtout ba musicien to ndimi ke to kotana ndako ya nganga. Mais tebi ndako nganga tie. Ali ngana yebi. Nganga fana na basa yi. Sobo komi na mbanza ngungu. Botiki mbazangu bokoti na kati ya zamba eza na mboka mo babenga ngo langa à 7 km ndisika bokutanga kazala kuna papa mama sali mokanda sali makameso pesili to mibongisi biso surtout ba musicien ba parents nga ba yebi le côté la famille na biso ba yebaki le côté kaka mama na muta yebaki to kamata na wa na bandal to siku tukati to komi na mbazangu to so biloko na so ko lesi ali to tuni tsela ba biali tsela yango beta makolo 7 km. Toko kuna pepe na ba 15 heures un jeudi tant to komi boba to tulinda kwa babia papa ngo ye kuna ndako nango kuna to komiti na ndako papa wana akoti sona kati na ndako to vandi na kamati mukanda na pesi papa wana papa tanga bien mama mtatindi bino bete bien nga ba yeba ni déjà na mamoyo ali bon bana est-ce que boza na soso est-ce que boya na soso bete bite papa to na soso te na mbongo abi alimo opesa mbongo na kanti mbongo na pesi atini mwana mobali mwana tamwe na mboka ti azu soso mobali ayena ye akamati soso asimbi soso na loboko bongo papa wana akangi miso abandi ko invoquer invoquer tanga fungoli miso boba miso papa ne changer et comme mbala moko rouge pour le quoi la maman tete la tiwana otani c'est dit papa na komiso na niveau mususu na mona kamati soso wana apesi ngai ndapi na kamati soso na simbi na maboko abi kamata soso wana tie na se na kamati soso ngabi papa akokima abi tia soso na se ndapi na kamati soso na tie soso na se na mona soso atelemi hakokima te abi ngabe ngana ye abi soso atelemi azota ngaka soso akomi amfute abi nga kokima te mwana lokola vanda na kokima te papa kangisu miso abandi ko invoquer bande ko banda papa na mama babota kingai mbala ya liboso na moni nganga sali miracle mais depuis na ndimela Yesu Kristo na yebi ke mutasala ka miracle ezakaka Yesu Kristo ko mettre Yesu maboko te pesa alléluia tango papa ya bandi ko invoquer bande ko banza lokola moto moko asimbi soso baso baola soso kingo mais soso avandi kaka na kingo soso zali ko baluka soso pa na bele to mona mukeka kambala moko ti soso akofi tanga fungoli miso komi rouge abina nga kamata soso na pesa ai mais papa nga nazo banga même ba okanga na boka bi simba mwana kapina kamati soso na sinda makolo na tongo la boya soso sa kofaki abi pianga soso na kamati soso na pesi alobi lokola soso yekufi eliko laksa ke bakoko basepeli ko sala musana bi akamati soso ya bina ona libanda to kala ndenga bina mwasi na ye lambela nga soso na ndia ngana tikana ba lycée na kaka ngabi de faire attention à papa hein papa azotala kaka soso pamba soso akufi osoka tali omutu c'est tout comme ko banga papa na tanga kotna ndaka biale bobi malibanda bobi novana libanda musana mino to sana onka lobi to bimso na libanda na ba sachant na ba sac to kilibana to va na sanzete ato fali tato sa danser ato mona makamulelo abimi na porte azotala biso atala kotodi et comme na poko apiso ndako ali bon bola na ndako wana bien surtout to comme na butu na alalaki na olala pongi laisse on a mon frère keba bando bakanga bat na butwa so lali pongi okei etali to vandi kaka biso kaba to zaka to so mo ninga zo kene edi oyo ite la letali te bunda 5 heures du matin basoso bani kolela moi mtongo bana to mili banda to mona kaba bat bazoya suki mutaye akena simanda alongoli pantalon zaki nango alati ilamba mususu so mutaye akela da simanda kande bande ko to kango moi mokebo to moni voiture mo yeko bima wana moi ko natanga ko mo ya moto wana wati azaki moko ya bakonzi ya mboka oyo to mona yepa kiti azaki gouverneur ya mboka na biso to mona kiti na menda na Mercedes bon nata vieux ya yawa to bon na vieux to mona pe vieux akena simanda a changer là et comme lui tout le monde a combien de gens qui ont tout le monde a combien 5 personnes parce qu'il y a un comité de recherche il y a vite à club moi quand ça y a oh wamaloba neni dis ça monte ah tu n'as pas osani bien osani oh j'ai trop sola na moni ba question na sima na ko chercher lamba
siko tango bango bazoya papa na azaki na ndako mbala moko afungoli porte amoni biso biso de bino bochange bilamba te to me bayebisi biso te abi change bilamba oya kina pantalon o change soki na pantalon te okumika pantalon olongoli sapato allez toke papa na kamati biso akotisi biso na kati ya zamba to bando kita na se ngomba ti to komi na se ngomba to kuti sikoyo mai mwa mai moko eza kotiola biso to vale na ngambo papa na sote na ngambo siko na maboko ya papa na asimbi matiti babengaka kimbanzi oyebi yango siko apesi biso moto moko 3 matiti moko bana basaka nango mingi na se wa kimbanzi mosu bakanga soko nini apesi biso moto moko 3 abibi pai tozokende bokomona matiti so kamati yango okoti na kati ebimi na ngambo ale bokangi ne bokangi na koisa bomoni nde na sali ya koti ala biso akangi ne ale bomoni bomona matiti bokosala ndengo to kangi betolbi siko mai uti bozo tiola biso tozana ngambo mai papa na ye moko na ngambo mai siko tozola na mai pai mai uti tozokende na kati ya zamba siko to kome sika source ya mai wana ezali tokuti libanga moko ya monene na kati ya zamba zoka nde source ya mai wana eza na kati kuna na libanga wana Yemba bango babenga ba grotte. Na boswana eza na mwa lidusu. Bongo atiaki yungulu wana. Nzoka nde papa na asaka misane nyo surtout na kati ya libanga wana. Kuna eza na kola ndako. Tant to combien to télévision studio boso ya libanga yango. Ngai sikone ko telemaka. Esika papa na zaka ngapi na télévision. Na bato musutu télévision. Na vie wana ya gouverneur ye pa télémika wana. Akangi misa bani ko infoquer. Tanga fumuli miso rouge. Na mona ndiko lobanga bi mwana. Ubino batu baki batali boso ngalo BF na sala musala nyo mekino ngalo BF papa ali bon kota kuna nakati ali kota kuna nakati yaka ngimisa bani ko invoquer na sala tanga batu baze belego apo na bango te abandika nanga pona ni ngabite na kota te mutu musa kota soko mutabini bonga na sali ni na koti na kangi yaka ngimisa sako invoquer funga miso papa na bi kota nakati te na papa pardon na zo banga mutu musa kota na kota sina alobi soki nga na poni moto kala yemta kota bandeko pona kokota na lidusu wana okolala na mai c'est-à-dire qu'on rampe le kola nyoka pas materi lidusu ça vraiment na se quand ça no lidusu abo pona kokota na kati atoguzembo beaucoup kate s'il faut là kola na mai mon frère ma sœur Bible bien sûr mokana Osée chapitre 4 verset 6 mon peuple est péri parce qu'il manque la connaissance libota na ngai ezali kobunga pamba te boyindi zangi bango yo ke na ndako nganga okosala kisi pona koluka mbongo pona koluka protection okuta nemsu ngangana yemoko na ndako na ekitite ona ko luka na swata libala okuta na ndako ngangana bana ye ata moko abala te okuta penga nganga fana na mboka yo utina kisasawa okeko luka kisi na kati na bino pende ko na biza na bato swaza na singa na loketo na bako ozano zotalanga na kati na biza bato swaza ba masisi pe bazalia nzambe bisinga ba masisi pe bazalia tant kitoko yango ndeko na ngai. Alléluia. Nabi que Dieu te vende à un de kolanga bandoki pe bazalia. Nabi yo bien. Ko sala bis na kata mombele fo opika. Amen. Soko piquete aux ambata ya ba sorcier. Mais ngai ko kokate yo sorcier soko meki ba aux en reprise à Jésus Christ. Alléluia. Le Saint-Nom qui guérit. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Na lai na mai sikoyo sengena kota siko na kata libisu. Bandeko nano na banga ndengo na kata na vina ngati. Nano na banga ndengo na kata na vina ngati. Na lali na mai. Na bandiko rampe. Na koti mutu na kata ngadi soki na moni kaka eloko moko endingani ma. Na bilimba la moko. Na koti mutu ngepsi na kota. Kota. Na koti na kati ti na komi na kati na vandi na porte na za kolenga habi na pusana tiku na liboso na sina koti na pusana so wapi habi pusana na niko pusana na moni matiti wana lobaki habi moni matiti ngalo biye habi bon siko kamata bakimbanzi libale tsana mopanzi kamata moko koti sande na lobaki na yo na jina tiki na mopanzi na koti et bimi na ngamba bi kanga premier né na kangi premier né abo kanga lo biye habi bon siko yo kanga ba kombo ba camarade na yo nyonso yo yebi ba camarade nyonso yo tambola kana bango kanga ba kombo na bango nyonso tuna kati ata moko aluki asalo mabe akokoswa yo te natali camarade na nani quoi okuna quoi André na kangi tous les ba camarade na nyonso na zako tambola na bango aussi singa lo biye zo musu na zu kotsa na koti kanga ne na kangi quoi abi siko kanga kombo ba famille na yo nyonso kanga ba okuna kata ta ba luki yo ba ziote natali ngam noko na ngana za kandoki tro yaka ba noko quoi alors tata kulutu quoi
bande kona kangi famille na ngai mobimba ba gani tout tana souci ngaliteli ba papa musuku baza compliqué. Allez, papa yakawa. Quoi? Allez, maman, pour ça n'est pas beau. Quoi? Na kangi na papa, na maman, na balek na tout. Gabi on yusudi ba femme sur balek. Awa. Quoi na kat? Alléluia. Maman na bi ko zo landa ngo vando na maman na kanga ka pelio. Ba on surtout na kat kuna quoi? Mon frère, ma soeur. Oza ko seka, c'est bien. Na lingi mende ko tsamwa mokema to yotarangai. Oyo kangai pe. Yo vandi awa. Est-ce que yo bita musu quelque part ba seba kangai? Omekali kambo esimba kate. Omekali bala boya kate. Est-ce que tanga na kanga famille na ngai? Est-ce que bayebaki? Tana kanga ki mama na ngai wana vandi wana. Est-ce que bayebaki? Tana kanga ki baleki na ngai. Est-ce que bayebaki? Yo sali ande ko yebite. Tant so base bakanga yo. Oza pena projet ke na poto. Boni kwa na kat na poto balonga ki sesa bakana na poto mais bazo souffrir. Ozala ande ko nango yebite. Tant so base bakanga yo. Et surtout quand na quartier so mombele ndeto, to na kat mombele trop de sorciers. Ba parents mingi manene bali ko sambela te. Mwana papa mwa zana kuna sakanga ba chez na kat na quartier. C'est rare. Oka pena kat na quartier o certes la bali. Ah na mombele pena. Pour ka pena papi o nani o te c'est la bali. Rien. Alléluia. Okuta ba frère bazo sala misana ya malamu ba ko aider musana nzambe non. Okuta ba frère ba vanda musana musuti ka ba dame ba chez des cartes ba dame ya mbongo mon frère. Tika biloko wana yango ne muteko peso bo moite oyeba katende kuna ngai tamsuza pe mutu moko siko bakamata molimo mabeba tsakat na yo okomo ko finga basana na nzambe okomo ko finga église okomo mon frère lem soza ya pe basi bakanga yo tano vina yo makamezo kele malamu te obanda ko sambela pe depuis kala omona ka vie ikende kele bosote okomo na pe nzambe ngo ndenge ni vraiment na banda ko sambela depuis kala na mona kata makama malamu te. Est-ce que frère basi basala délivrance banon dimena nzambe basi ba délivrer yo tika makaya liko tika makaya te na bakwe kaka simbo noa kaka yo oyeli boshona bana nzambe mwana nzambe tant okena mwa kwe makaya uzalia oko yebite ko za déjà lié ndeni nzambe kopambola. Alléluia. Na kangi famille nga tout et comme yana likamata misat na koti kanga ne na kangi kwe aibo siko kanga orchestre yesu keza na kata exaso na banika no jazz. Ok, jazz, quoi, Afriza yakawa, quoi, Zaiko, quoi, na kangiba orchestre nyoso tu na kat nexation. Frères, sœurs, na bandi bozali awa bobosani shamba shamba te. Tam soza bana mike boyebite, mais ba kona bino bazali awa, baby orchestre shamba shamba. Ngana zalaki sona tie libaya awa. Ozala Zaiko tie wana, okobetela bakiti. Bo fana bande ko boyoka. Soko to kimi kuna te pa na nzambe ko nzamba za munene. Alléluia. Na ye pamba te ne ko sala aventure te na nzia na nzambe na ye pona li na zali nzambe aponinga yi yo ko bana tamsulo no ye kuna po asili asa sauter yango na ye ko sambela ngana silite ngana sauter te mais ngana sauter nde lisumu yo nde moto zo comprendre makambu te yango nde yo moto sili mais ngai na suduka na yebite mokolo Yesu akoya na kolia na ye longo. Amen. Nazane like pa ya papa na oyo zo kanisela ngai oyo zo finga ngai oyo solo bapona ngai yango te nzambe azolo de la ngai. Amen. Nazamu sai na ye koko finga koko loba nyoso zo na ngoposa ndeli loba nzambe zo kofisa Yesu ba finga kai Yesu ba tula kai Yesu ba kanisa ke ndenge na ndenge so yo pozo sala ngopona ngai na opesa nzambe na ngai merci na like nzambe merci poni loba na yo ekokisani katina. Alléluia. Na kangi baninga na ngai siri ba mission se siri ale loba makamyo lingi na baniko loba kuna ngabo na katina libulu nzambe ngana yawa na ko luka mutute waya ko luka ngai nzambe yo moko tala ye na se alibulu na sobenga ko nzambe na lobesi bima na bimi waya ko tituna ikanga kanga bimi mukepe o mokonzana gouverneur pe akoti na tourna ye kanga toujours yo kanga al kanga toko ministre de la justice quoi ministre des affaires étrangères quoi azo si sabango quoi ministre quoi oh na so kanga jouer na ngai penza ta sendeni ale kanga ite quoi c'est toujours ngai asisi vale tu kaswali ba comité de vite après ba koti wa nakati on va bien koti nakati ngale kanga imana quoi drago quoi. Alléluia. Tala makamna satan musala ya satan alingete moninga mona pasi me yasa nini azwa me nzamba lingaka te mwana nzamba lingete biso to sa nini tozwa mwana nzambe jana ko finga moninga na ye mwana nzambe jana ko kanisela moninga ni mabe mwana nzambe jana ko tonga moninga na ye so moni mwana nzambe aso tonga moninga na ye yeba kaza mwana nzambe te aza elema ya diable. Amen.
tant aussi Cécilie papa na bina soya tozonga na mboka abi moto ata la simate ya tika na samba biso moko tozonga na nzela ya mboka ya tika na samba abi ko tala simate ngai na misinga de kaliboso o atali simetali na kata samba ka cho atoki lo meko kuna bunga bikeba ko tala te keba ona ba jia kiwana tokeba tokotiti tokokoma na mboka kotanga bia de quoi to komi na mboka kotala pe zamba ngote telemaka miso izala koto ti ye mo ya moi moketo moni aye akoti na ndako de papa oya bino sina ba musicien wa ba biso batika libanda to batika libanda biso tokoti na kati ya ndako tant to komi na ndako tokuti milangi mibale oya minene ya vitalo wana milangi mibale batia ba mai na kati moi basala soso moi basaite moi batia na kati to moi liboke moi matiti na mopanzi wana etelemi wana papa abina ngabi mwana omoni molangi oyo ngalo biye soko okomi na Kisasa okotambola bisika nyonso tu o bato basangana kedele lokwa ba rompo victoire ba weza gambela ba sandu omoni molangi oyo abiso komi ozo sopanda mai ozo sopanda mai oyo kingalo biye ali molangi mosusu mai oyo soko liboke mobeta concert okomati sani botie mai ozinda mwa mai obosopi na kati ozima titu bozinda ngotumbianga ozo misa mwa milinga yo lokwa mokonzi na bango yo osokoli elongi na yo na maboko na yo longwa ati awa et puis oye na milingano fongoli miso mwa milinge koto na kati na miso albo sa ndengo na bilonyo surtout so bosilisi bokamati siko matiti oyo albo bwaki na kati ya mai ozwi mai wana obwaki yango na balabala obwaka yango na lopango te bwaka yango na balabala mon frère ma sœur yokanga ba mai mingi to mona ka babwaka na balabala keba na ba mai wana ozoleka na ceremony mai mo babwaki na balabala soki motembe za biete sauter keba ndeko na ngai konyata ba mai mingi omona babwaka na nzela musuba ko bona bango mai ni musuza mai musu travailler tant que on y attend ba osinga tant que on a malchance moi le so bota malamu te tant que on ko ba maladi na nzoto keba na ba mai wana amen so mo zo tamla mai ngwe le ki munene mo so teza ite landango pena teza kuna courbe kelela mais soko yambi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na yo soko Yesu aza kati na yo atonya tima yango sai 30 minutes e ko sala yo eloko mokoti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que zangi Yesu Kristo kat na bomoy na yo omoni ba mai ndenge wana sala nini sauter. Ce que lingi to onyata ba mai wana yaka kotena biso yamba Yesu Kristo boto na onyata ba mai wana ngana nyata ngo pona ibite o aza kat na ngai aleki aza na mokili. Amen. Tango papa apesi biso biloko esili atemi na porte ya ndako apanzi makolo na ye. Yesu biso na kati ya ndako ya temi na porte apanzi makolo. Alors oye opesi mbote okoti na sa makolo obimi libanda. Opesi mbote okoti na sa makolo obimi libanda. Frère, sœur, tamu si opozali awa baso bakoti na makolo no ndengo wana. Tamu su papa na yo mutakotsa yo. Tamu su noko na yo mutakotsa yo. Na binde kuna ngai tango so na témoignage kolanda ngo likolo te. Na so so makambu ya solo. Soko sokota tsobonde ngona makolo to ya papa na yo to ya kokolo de kolanga yebaki bapesa yo loko mwa mabe tango koti na kati ya makolo ya moto esili ezalo kola sa domine yo tango akangi makolo pa ezalo kwa mutakangi porte abu pia bato mingi basala ko banga tenga za noko na yo ata mutalukia ko zote okoti na sa makolo nzoka ndeni bwa ozali wande kolanga so basa kotsa ndengo na sa makolo okende te ACD ezali centre de délivrance yaka ko mona ngai yako muna ngalo baki pasteur bakotsa na finance makolo dengwa na kene église moko na masina nazo kosema même l'église wana ya Mpevalongo papa nazo kotsa na finance makolo ngana na Mpevalongo na koma papa mbikudi boko yoka makambu nzo keno malembe amen osokota na makolo mo bakotsa yo tsobo tala video ndengeza lelo. Alléluia. Tant papa na kosi na makolo esili allez tobandi kokende tobandi kosonga tukumi na nzela ngana milangi wana ngabi siko milangi oyo na okende na yango wapi papa na ngana mama na nga bayebi te ngana ina ndako nganga siko na kobomba yango wapi te na bengi mwana oyo mama na ye atnesu na ndako yanga ozo na ngama lama mama ya testo kina ndako nganga ozo na ngai na bengi mwana ye bali mo frère ngana moni yo kamata biloko yo obomba yango yokai kaso banga na ngai ngako oyo so banga siko bonam ta bomba yango ngai papa na ngana mama na ngai ba yebi teke na kina ndako nganga osoba ko mona yango ngba ko sopa yango yo mama yebi ntanga mona ba biloko na biso e sala rien onga na so banga na ngai idemo yeli nganga bino ya na banda lelo au commissaire d'orchestre donc merci kasi ko festa kana kaida Nicolas chef d'orchestre andimi na kamati ndani na pesi wana vendredi
Toujours mutukate, toye tokomi na matonge awa tokomaki à peu près na ba 17h nde tokomi. Wana samedi, toza na premier concert na biso na Njili. Toye tokana ba 17 tobi bon. Abo kei lobby 18h samedi tokuta na matonge. Biso sutokani allez. To panzani na kena ndako na garçon wana to bongisi na chambre na ye toujours na milangi wana to tina kati ya chambre ngesili alinga na zomi na ndako na sukoli tango na zina moto ya maya. Nazu moto na ngai ya maya, nazu na sac na ngai ya me, ana keti kuna na matonge, na komi kuna na seti 22h30, 23h moins. Nazu molangi moko, na tie na sac, na ke na sombi essence, bandeko na bimi, na bandi ko sopa mai. Na sopaka mai ya liboso, na rond-point Victoire. Na sopi mai. Na ke na pongabi, na sopi. Na ke na wenza simba sikita, na sopi. Na bosani, na sopi sou na stade du 20 mai, na sopi. Na liki na zandu, na sopi. Na ke bandeko na tambo, na ke na royal, na liki kote ki tambo magasin, na bimi kote ya barre, na liki kote ya ipen, na eko bima rongwe ngaba, na tambo li wenza yolo, bandeko na tambo la ki kisasa mobimba, ba wenza mombela wa sopa mai. Ba wa, isikani na tambo la ki te banda 23h, 4h du matin. Na tambo la ki bandeko kisasa mobimba, pona wa sopa mai. Wana baboti na nga balai na kati na ndako bazwe bate mwana zo sama kama susu na tambo ina sopi mai kisisa muzimba e sika ya suka na keko sisa ko sopa mai ezaki na aéroport ya Njili bali kuna na ba mindele na bato mindu bayaka toke kuna nde pana ko sisa mlango samba ngabi ale kanga bango mundele kanga ye esili na zumolangi na tena sac na zumi na ndako na ekolala ti comme na pokwa na misali sili ale toke biso tokokuta na sikoyo na matonge ndenge toyokanaki totie mai na sani totie molangi wana si topima titi ngane na sukule longi biso tosukule longi sili alors tokamati mai wana tobwaki na balabala bon tokuta biso na concert tokani na concert kaka allez tobani siko ba moko na mo bakena concert na pina tika na tambo na mesili 22h na pina moto na leki na Njili wana na leki na Njili tena na tali boso ya bar kuna boy na moni bato batondi na bitumbezala obi matanga na moni gasonga di excusez frère bato batondi kuna ni bitumba habite bitumba te concert orchestre ni oh chama na moto na koma ka aye na koma na porte bo moya kokota na porte te ça dit plein kusaka na ngote na luki mo interna kena si moto na kokota na lopango moko na bombi yango kuna na ye na porte bande ko mo interna lekisi ko na sima lokwa lopango na koti na sima na matimi yoko ba ye azo bata yambaye ba yabinga na koti na ye sikoto koti na kati na ba mon frère na telemi lokola awa na lati guitare na ba micro etelemia wana na zo yemba awa mutu a mutu ezali bato batondi piste za rakite ça dit sika bo telemi ngana telemi na zo yemba me mutu ya mutu ezali mitu bato batondi banda ko beta concert beta 4 du matin bo bandeko pona lelo to suki kaka wana oh te esila te oh dito lembi te esila te on soit civil danger allez siko bato mweba kese musazo melaka bangi kana misu na beni bangi uwa quand mini na pomper kana lobi tango tele oh c'est mon frère benda mo vie ako vie la biso benda mo no vie alléluia to bandi suko beta misiki bandeko 17h du matin autant na libanda kuna bokuta papa musuna mwasna na kati na piste kuna na baba ba mabe oh suna mwana mo père en tout cas ça veut pas bula ye bandeko ye kuna na mama bana bazo ye baté eloko ni nezo binisa bango ndengwana alléluia. Bo s'abonner na page na biso pour na bo rater deuxième partie te. Que Dieu vous bénisse. Ko bo sana ko s'abonner te. Au tali vidéo, s'abonne-toi pour na o rater deuxième partie te. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.
aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mamaka